Nzambe se solo, Nzambe se moko ya solo, wakila likolo na se, na biloko biso apambola bino. Banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso, Yesu Kristo. Tozali kotombela bino boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Lelo toko considérer thème na mabiso oyo elobi boye. Ba élection na RDC, peuple congolais ya bino candidat oyo se moko ya kopona yangoyo. Élection na RDC, peuple congolais ya bino candidat se moko oyo esengeli bopona ye oyo. Candidat ngo ya bino oyo se moko oyo esengeli bo voter ezali nani? Candidat oyo yo ndeko mwasi ndeko mobali oyo se moko yo esengeli opona ezali nani? Candidat ngo oyo se moko esengeli yo ndeko mwasi ndeko mobali opona kombo na ye ezali mokeli ya likolo na se na biloko biso. Nzambe wasala biloko biso tata Yesu Kristo. Alors motuna na ngai pana yango tango nini esengeli opona Nzambe mokeli azala roi na yo pe roi ya RDC? Tango nini esengo sala vote yango? Ngongo na zolo bono sikoyo ndenge ozoyoka ngai ndenge ozotala ngai yo ndeko mwasi ndeko mobali esengeli odeside okamata décision opona Nzambe mokeli azala roi na yo pe roi ya mboka na biso RDC. Okokende pa na ye azali tata na bosolola na ye oyebisa ye eleki armée na biso ezali infiltré bato ya mokili bato ya mabe bayokani po bapie mboka na biso babalkanize mboka na biso. Toza na armée te, toza na makasi te. Yo ozali mokeli ya likolo na si yo nde opesa biso mabele mana. Yo kamba biso, kamba ekolo na biso. Yo nde okopona yango. Mais okopona ye wapi? Okokende wapi? Tant basaka ba élection, bato bakende na ba bureau de vote, ba urne bati, bulletin de vote pe ezali oponi. Mais Nzambe aza elimu, okomona ete, okosimba ete, okoyoka solo na ete. Mais okovote ndenge nini? Okokende wapi? Esika okokende kovote ezali simple, na kati ya mayele mayo. Na motema mayo, nde kuna nde o décider que ya régner sur yo, akamba yo, pe akamba ekolo ya biso. RDC azala roi ya RDC. Pona nini? Po ye Nzambe mokela likolo na se biloko biso ataka ne na motema ataka libanda te. Ekomami na 1 Samuel chapitre 16 verset 6 à 7. 1 Samuel 16 verset 6 à 7. Awa roi Saül o bana Israël basengaki Nzambe aponaki ya bebisi atosi monoko Nzambe te. Nzambe mokeli ayebisi na Samuel prophète akende ko oindre David roi na place ya Saül. Alors kekuna tango Samuel amoni mwana ya Esaïe ya liboso Eliab azambinga mulai ya kanseke yene Nzambe aponi. Alors oka likambo ndenge leki tango bakoti ye Samuel tango amoni Eliab ndeza penza oya Nzambe ya azali liboso na ye. Verset 7 Nzambe azongisire yano. Nzambe mokela lobi na Samuel kotala apparence na ete pe taille na yato mulai na wana te. Ponga na si na rejeté. Nzambe mokeli ya considéraka te o bato bazo considérer. Bato batala ka loko ebeta ezo frapper na misu. Kasi Yahweh Nzambe mokela likolo na se ya talaka ne na motema. Moni Yahweh atalaka a considéraka te loko moto azo considérer. Moto azo considérer loko ezo frapper na misu. Mais Nzambe mokela likolo na se ya talaka ne na motema. Motema tozolo baza esiko bombaka basekele. Eza motema pompaka makila te. Tozonga epa Nzambe mokeli ya likolo na se totika ye a régner sur biso pe a régner sur mboka na biso RDC. Ezali na tina munene parce que tout comme on a tout à l'heure bana Israël basala yango
ba mona ndenge nzambe a délivrer bango. Pona ni esengeli to voter nzambe mokili ya likolo na se lokola roi ya biso ya RDC. Pona nini? Ya nezali simple. Nzambe mokili azali nzambe azali tout puissant. Nyonso alinga sala kona na likolo na se ya mabele na kati ya mai na se na bozindo. Nyonso ko sala. Eloko moko te eza impossible pona ye azali nzambe ya bosembo ya justice ya changeaka te. Eloko asala lobi pona bato susu batosaki ye akosala pe lelo pona bao bakotosa ye. Nzambe mokili yene moto apesi biso mabele mana ya RDC. Pe na mabele mana nzambe mokili atiba bakita ebele ba ressources naturelles ebele pona e bénir pona mabenisi ya bana RDC. Po te bana RDC ba joue nango. Kasi depuis tozali pandasi ti lelo yonde ko motion de combat ozo joue nango te ozo sepela na bomengo to kita RDC te. Eza obele groupe ya bato banda ko diriger biso parce que bana indépendance bato ne bazo gérer biso bato ba congolais bana bazo diriger biso kasi yonde comment de combat ozo joue na ba ressources te. C'est quoi tout ça comparaison? Nzambe mokili nda pesi biso ba ressources wana ati kinta wana na RDC po yo o joue na yango ya sengeli nango asengo zoate banani bazoko sepela na ressources wana ezali groupe ya bato wana ya muke o bazoko kamba Congo depuis indépendance na ba ennemi na biso bato basusu bamone bazo sepela na yango. Alors yo esengeli o voter opona na kati ya motema mwayo nzambe mokili azala roi na yo azala roi RDC yo koyebisa ye eza entre yo na ye ezali lisolo entre yo na ye bi pasi eleki mboka na biso ba ennemi baleki biso na makasi bazana manduki koleka biso armée na biso ezali infiltré yo kamba biso kamba mboka na biso. Alors ye nzambe akoyoka bato oyo ba ennemi na biso nzambe oyo ase na bana baye bayokani basali alliance basali complot po ete ba piller mboka na biso po ete mboka na biso eza na se bazolinga ba balkaniser mboka na biso. Yo esengeli koyebisa ngo nzambe mokili po ete ye asalaka makambo minene oyo ezangi ndelo. Il fait des choses grandes et insondables. Na tina wana tozoko proposer na yo ndeko mwasi ndeko mobali ya RDC un seul et unique candidat kasi moko tosenga na yo na kati ya motema na yo opona ye o voter ye sikoyo kozila te lobi sikoyo ozoka ngo zotalanga voter ye nzambe mokili azala roi na yo azala roi ya RDC. Soki tolingi ke nzambe mokili wakili likona sabe ko biso abunda pona biso esenga to sala alliance na ye toyokana na ye tozana boyokani na ye parce que alliance na nzambe mokili eza toujours un atout. Esengeli to zonga epa nzambe mokili to tika ye akamba biso aza a régner sur biso lokola roi na biso. Nzambe mokili azalaki roi spirituel bana Israël depuis kolonga abimisi bango na Egypte ti na terre promise. Ye nzambe mokili azali ko bunda pona bango azali ko leisa bango azali ko protéger bango et abundi pona bango et belingisi Moïse na Josué ba gagner au moins 33 royaumes po ye nzambe azali ko konza bango azaki mokonzi na bango azaki roi spirituel. Tant bana Israël ba komi na Egypte pardon ba komi na terre promise ba bimi na Egypte ba komi na terre promise bana Israël tant ba moni nzinga na bango ba pagano bazana ba roi physique ba on peut ba sengi na Samuel atira bango roi physique. Na 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 8 ba kulutu to bakolo ya Israël basangani bakeye pa ya Samuel na Rama balobi na ye ba ancien wana balobi na Samuel tala yo komi paka bana no bazolanda yote tia likona biso roi pa juger biso lokola bikolo ezali nzinga na biso. Donc nena utiro ba tango ba komi na terre promise na mabelo nzambe la ki bango
nzambe mokili azaki toujours roi na bango ya bana Israël. Azaki toujours roi na bango spirituel. Azalaki diriger bango par l'entremise ya ba prophète na ba juge. Kasi bana Israël bango ba préféré monto a diriger bango au lieu que nzambe mokili a diriger bango. O a nzambe a délivrer bango na boko ya ba égyptien. Biso bana ya desito sa ndengona te. Biso totika ye kala. Totika bato ba diriger biso 62 ans après. Tozo kena nulle part. Le soumoni to kosala so to zongi to voter ye nzambe mokili a diriger biso. Le soumoni to sali. To sala comme côté. To sali soumute. To tiki bato ba gérer biso ba diriger biso pendant 62 ans. Tozo profiter na mboka te. Mboka eza envahi. Bato ba ennemi bazo ba balkaniser mboka. Tozonge pa na ye. Mokili ya likolo na se apesi biso mabiri. Tozonge pa na ye. Totika ya re sur biso. Samuel tango bana Israël ba sengi na ya tia roi physique likolo na bango. Et c'est périssi été. Tango bana Israël ba pesa biso roi a juger biso. Samuel a memi yango pa nzambe mokili. Po ye azaki ko sala azaki ko sala nde mosala nzambe azotinda ya sala. Lokola bana Israël bandimaka ye. Bandimaka nzambe aponaki Samuel a diriger. Alors, nzambe azopesa mitino na Samuel azo diriger bana Israël. Verset 7 le bini. Tango Samuel a memi nouvelle pa nzambe azongisi pe yam. Ayebisi Samuel lobi na nzambe mokili lobi na Samuel yoka mongongo ya peuple na nyonso akoyebisa yo. Po ete ezali yo tende bazoko tika bazo rejeter. Ezali yo Samuel te. Ezali ngai nzambe mokili nde bana Israël bazo rejeter. Bango balingi te ke ngai na régner sur bango. Nzambe alobi na prophète Samuel okonini ayoka mongongo ya peuple na nyonso akoyebisa ye. Po ete ye eza Samuel tende bazo rejeter. Bana Israël bazo kasaki que bazo loba na Samuel mais ba te que Samuel azako représenter nzambe mokili. Nzambe na zaki roi azo diriger bango par l'entremise ya Samuel. Bango ba rejeter nzambe mokili pour arrêter sur bango te ba préférer moto physique, l'homme physique o nzambe sali. To rejeter nzambe te bana RDC. To rejeter nzambe mokili te. To sala erreur wana te. To zonga epa na ye. To senga ya azala roi na biso. Moko na kati na biso. Esiko ozali na ndako eza na nzela loba na ye a régner sur yo, a régner sur la RDC. Verset 8. Nzambe a continué koloba na Samuel. Bango bazali ko agir na vis-à-vis à l'égard na yo. Ndenge basalaka toujours depuis nga na bimisa bango na Egypte ti lelo bango ba abandonné ngai po bakenda kosalela banzambe mosusu. Chaque fois que école to moto atiki nzambe mokili ye akokenda ko servir ba faux dieu banzambe mosusu po tozaka banzambe mibale nzambe ya solo wakila likola sa biloko biso tata Yesu Kristu na nzambe oyo ase zabu to yo tango moto abandonné nzambe okende et pas à faux dieu. Tant bato bazo ba que l'état laïque. Ça veut dire que balingi na bango nzambe te, balingi molili po nzambe za mwinda. Alors biso to zonge pas vrai dieu. To tika ya régner sur biso, pas régner sur mboka na biso. Candidat o c'est moko yonde ko mwasi ya RDC yonde ko mbala ya RDC et sengelo voter eza candidat munani. Nzambe wa kila likolo na sena biloko binso. Yonde konanga mwasi yonde konanga mobali. Tango nini yesengeli o voter nzambe mokili lokola mokonzi lokola roi ya RDC roi na yo. Tango nini? Tango ngo yango. Tango ngo yango loko ozoka ngai, ozomona ngai. Sala choix. Voter nzambe mokili. Loba na ye akomi roi na yo, akomi roi ya RDC. Loba na ye. Alors, esika nini okena osala vote yango? Po, esika osala vote, il faut ba bureau ezali, bureau de vote basalaka, bulletin de vote, ba urne. Awa urne, eza motima na yo. Esika okosala choix, élection na yo, ou élire nzambe mokili.
ezali na kati ya motema mwa yo. Parce que tomonaki tout à l'heure que nzambe mokili atalaka nde na motema. Moto ataka libanda. Tango osala élection na yo na kati ya motema. Tricherie ezali te. Yo nzambe ayebi mokili. Ayebi banani bazo voter ye lelo. Ayebi ba ko voter paye te. Ba rejeter ya ayebi. Ba tricherie ezate. Moto ayebi ba bulletin na zate. Et si nous disons que l'objet élection est année au voter. Non, non, non. Ça en est si cool. Au moins, ce qui moi si na mobile, bazolu comme moi na moi si tout moi na mobile. Et ça te cause là, mobile c'est tout ça que moi ça suis zemi, les sikobi nzambe. Au comment ça suis zemi? Au peut ça moi na mobile. Non, mais aussi matin. Et Sengeli, avant que vous ayez action, vous avez moi si na yo. Et Sengeli, yon a moi si boyo kani boke pa na ye. Pour y appeler ça kabana. Bo sengi bo remercier ka sa pesi bino moi na mobile tout moi na moi si. Nde akope ça. Mais ça fait que Ozeli a jugé mi, moi ça jugé mi non. Et ça fait que élection ya te. Bo zilate. Siko yon de commencer de pona déjà na kati ya motema no, loba na ye. Ngana lingi makambo ya election na election ya ngai na poninde yo diriger mboka na biso za roi na biso ya ko kamata no bonne note na bazali juste to mona ki yango ndenge Samuel akendeki epa ya Esaïe zamba robine mutata ka wezo frapper na miso menga zamba nataka na motema biso to zonga epa ya vrai Dieu to tika ya rien sur biso pas rien sur mboka na biso. Yonde komasi yonde komobali pona na kati ya motema mwa yo nzambe mokili azala roi na yo roi ya RDC. Sincèrement, lobana yi. Ndenge bana Israël basalaki d'une manière sincère. Totika nzambe mokili a régné sur biso, pas régné sur mboka na biso. Nzambe oya solo se moko. Il y a des solutions pour la école nyonso o eko banga eko respecter so ki biso to respecter to sengi ya diriger biso ako diriger o koza non nationaliste o koza la na yo patriotique mais so ki nationalisme na yo so ki patriotisme na d'abord diriger envers nzambe te nzambe mokilite o koza na nguya te et puis école no koza na nguya te alors eloko ni bana Israël basalaka po elingisa nzambe mokeli a délivrer bango na maboko ya ba égyptien to kenali lo banzambe to découvrir eloko nini bana Israël basala po elingisa nzambe a délivrer bango soko to yebi yango to ko pe ko appliquer yango biso bana ya RDC na Nombre chapitre 20 Nombre 20 verset 16 elobi boy to gangi epa ya Yahweh e ya yoki mongongo na biso ya tindi ange et abimisi biso na Égypte. Bobo sanate ke bana Israël bazaki na Égypte baumbu pendant 430 ans. Pas si bana Israël bazaki mona. Biso la RDC to mona nangote hein. Ils ont souffert. Mais bangonde bagangi pa nzambe. Ba étape ngo zamine awa na verset Nombre 26 je peux savoir ce détail. Et là quand liboso bana Israël basani bagangi pa nzambe mokili ko ganga eza ko sambela d'une manière authentique na lo bakana bino toujours moni na Ancien Testament est-ce que combat Jésus-Christ alors ti ba ke pa nzambe mokili lelo biso to kene pa nzambe mokili na kombo ya Jésus-Christ to kene pa Jésus te to kene pa nzambe mokili na kombo ya Jésus-Christ eloko liboso bana Israël basali basambeli nzambe bagangi pa na e eloko mibale babi nzambe ayoki mongongo na bango ayoki lesomo na bango eloko ya misato nzambe mokili atindeli bango angelu eloko ya mini nzambe mokili abimisi bango na Égypte nzambe asilaka déjà ko préparer Moïse azaki déjà prêt soki bana Israël baganga kate mais nzambe atindi mobikisi wana te ndenge moko na bino biso bana ya RDC nzambe asila déjà ko préparer nani akoko libérer RDC déjà ça préparé yemoko ayebi mokolo
yonde ko mwasi ndeko mobali biso na toko ganga na ndenge ya solo d'une manière authentique vrai Dieu akotinda Moïse na biso akoya azali biso le donne en retard mais nzambe vrai Dieu azana retard te asa préparer kala azali prêt ya coopérer ya ko transformer mboka na biso nzambe otala ka biso na lobaka toujours moni bao bakena pa banganga so nganga alobi na ye alobi na moto abi chaque minute tia mutu na se makolo likolo okomona moto azali fidèle chaque minute mutu na se makolo likolo mais bana Israël ba sali nengo na te ba simple nzamba azali simple loka nzamba azali simple bato bandi makaiti bana Israël ba gangi kuganga ba sengi nzambe ba kepa na ye ba binzamba yoki nzamba tindi ange a délivré bango même principe surtout ça et que moko a changé te il est le même hier aujourd'hui éternellement il ne fait pas exception de personne tout ça la ndenge moko nzamba kozala na moto déjà ali prêt mais ce qui biso to gangite moto ngo pe akotinda ite to ganga to pona yare rien sur biso yazala mokozi na biso et là qu'on est bana Israël basala ki pote lingisa nzambe mokili a délivré maboka bana Israël tukutala eloko bana Israël basalaki epo elingisa nzambe mokili a délivré bana maboka ba égyptien pardon maboka ba égyptien bana Israël bakendeki te pa bourreau na bango pharaon basenga pharaon a délivré bango non biso pe bana RDC toko kenete pa ba bourreau na biso ba bazo nyonga bazo la biso o baza sima makama so regana RDC to senga bango ba délivrer biso ba ko sala mo te biso total aloko bana Israël basali zana Exode chapitre 2 verset 23 à 25 le banzambe izolo ba que bana Israël bazalaki ko ganga bazalaki ko nyoka mana pasi ko ganga na bango e mataki pa nzambe nzambe ayoki ko ganga na bango nzambe se souvenir na alliance na yi po nzambe abosa na alliance na ite pa violo kangote alliance saka na Abraham biso bana lelo biso bandimi tozali lié bana Abraham pala na kondima akasa se rappeler nango na Isaac pe na Jacob nzambe atali bana Israël ayokeli bango mawa biso pe ndenge moko to ganga po yayoka biso mawa azomona yo sene jole kam azozila to ganga ndenge ya authentique le banzambe na verset 23 ya Exode 2 lobi ke bana Israël bazaki ko ganga bazaki na pasi na boumbu ko ganga na bango e mati epai ya nzambe e tango nzambe mati pa na ye nzambe ayoki nzambe pe agir. Exode 3 verset 7 à 10 nzambe alobi na Moïse que amoni souffrance ya peuple no bazana o izana Égypte na yoki ko ganga na bango lingo ba yoki lo sambo na bango o bana le sambo concernant pasi o bana Égypte ba sala bango et puis na yebi pasi na bango voilà nzambe amona ki souffrance ndenge bana ya Congo ya RDC bazo souffrir bokaisi nzambe yebite azomona te azomona eloko bato bonso bazo sala contre biso azomona mais yazo zela biso bana RDC to ganga epana d'une manière authentique to pona ye azala mokonzi na biso na kati ya motema na biso moto na moto onde kozoka ngai ndeko mwasi mobali partager na bato o balingaka vrai nzambe moto na moto asolola na nzambe aloba na ya régner sur ye lokola roi na ye a régner pe sur RDC poazela mokozi na biso verset 8 lobini ya Exode 3 7 pardon Exode 3 verset 8 nzambe mokelo bina kiti pona délivrer bana Israël na maboko ya ba Égyptien pona mema bango na mboko ya kitoko o esika mafuta ya nzoi na mili kezo couler na mboko wana bana bavandi ba Cananéen ba Éthien ba Amoréen ba Phérisien
et vient na ba Jébusien. Nzambe alobi tala kuganga ya bana Israël. Kuganga se kosambela na bango ekomi emati pananga. Na mazomona pasi na bango ndenge bazonkola bango na ba Égyptien. Verset 10 lobi nini? Nzambe alobi na ye na Moïse kabi na kotinda yo. Yo Moïse et pas Pharaon okobimisa bango na Égypte. Bana Israël. Lokola koganga to le samba bana Israël mataki et pas Nzambe le samba oyo eza authentique. Nzambe yokaki pe akiti pas délivrer bango. Nzambe a changé te azandenge moko. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ce qui tolingi que Nzambe mokila a délivré biso na mboka ba ennemi na biso. Et sengali to ganga to sambela d'une manière authentique. To zonga ipana ye Nzambe mokili. To tika ya rien sur biso pas sur a rien sur mboka na biso. Et sengali to sala exactement le kabana Israël basalaki. To appliquer les mêmes principes. Nyonde konakati ya motema na ozali. Ezate ke okozala bousculer. Mutu moko ta kozala wana tango zo sala ngo. Mais Nzambe akoyoka. Penza makwaji. Nyonde commence de combat les RDC. Ngana zo exhorter yo. O voter Nzambe na kati ya motema, Nzambe mokili na kati ya motema mwayo. Azala roi ya yo, pe roi ya RDC, po yenda azali tout puissant. Candidat au se moko, o nazo senga na yo o voter lelo sikasikoy na kati ya motema mwayo, candidat ngonani Nzambe mokili. Na se na biloko biso. Pona ya azala roi na yo, pe roi ya RDC. Sikasikoy. Parce que, tant que yo salango, quand tu monté mon fraude des atteints, mon tout le monde va voir na yo. Tant que yo salango, immédiatement Nzamba yebi, Nzamba zo compter voix. Voix na ezali compter. Nzambe mokili yebi, nana ko voter, nana ko voter ite. Bon, et si kani na okende ko voter, ezana kati ya motema mayo. Pona nini? Po ete Nzambe mokili atalaka nde na motema, bato batalaka nde na libanda, bato ba considérer que zo frapper na miso. Mais Nzambe atalaka na motema. Soki to poni ye na kati ya motema na biso azala chef na biso, azala roi na biso, akokoma nani pa na biso. Et ya nous na liloba Nzambe. Na Ésaïe 33 verset 22. Ésaïe 33 verset 22. Tango bana Israël bazaki balingaki ke yaza roi na bango, Nzambe azalaki na epona bango. Nzambe azalaki juge na bango, azalaki législateur na bango. Azalaki roi na bango, yazaki mokonzi armée na bango, azako bikisa bango na bitumba nyonso. To monaki ya Nzambe atalaka eloko moto akonsideraka eloko moto akonsideraka te, ya atalaka moto atalaka eloko zo frapper na miso, mais ye Nzambe mokili atalaka na motema. Soki biso tondimi na kati ya motema na biso ke ye Nzambe mokili a rien sur biso, pe a rien sur mboka na biso, ya kokoma nani po na biso. Ye Nzambe mokili akokoma juge na biso. Ya kokoma législateur na biso. Juge awa ezali pouvoir judiciaire. Législateur ezali pouvoir législatif. Ya kokoma roi na biso ezali pouvoir exécutif. Ya kobunda po na biso akokoma mokonzi ya mapinga na biso. Pe akodélivrer biso na mboka banguna. Tango Nzambe mokili azako rien po na sur Israël, ya azalaki juge na bango. Azalaki législateur, azalaki roi na bango, azalaki ko sauver bango, bikisa bango, azalaki ko délivrer bango na boka banguna, na Israël. Mais zate ke Nzambe azalaki okita, ye moko physiquement dans sa ba fonction wana. Azalaki azako exercer ba fonction wana à travers ba juge na ba prophète o yaza opona. Soki biso to zonge pa Nzambe mokeli. Soki to tiki ya rien sur biso, le ba Nzambe zolo ba ete ye Nzambe mokili akozala juge na biso, akozala législateur na biso, akozala roi na biso, pe akozala mokonzi mapinga na biso. Ndenge na uti lobawa ye soki tondimi ye na kati ya motema na biso to décider que a rien sur biso nde ya kopona bato ba oyo ba congolais na ba congolaise o ye moko aponi po ete ba exercer ba fonction wana po ete mboka na biso ekende liboso. Esengeli yon de commencer de combat li opona. Alors pona nini esengeli to zonge pa Nzambe o ya solo pe to tika ya rien sur biso pe sur mboka na biso po ete elonga
ezali ya nzambe mokili tosala alliance na ye mpona nini esengi tosala alliance na nzambe mokili po ete ye nzambe jamais azoviole alliance na ye abosanaka mpe yango te eloko ebimi na monoko na ye akochange yango te bokotanga psaume 105 verset 8 à 11 bokomona kuna ke ye nzambe abosana jamais alliance na ye pilaka na ye toujours akotia yango na mayele ma abosanaka te na psaume 89 bokotanga verset 34 à 35 nzambe mokili jamais akoviole alliance na ye mpe eloko bibi na monoko na ye akochange yango te oyo alobi akosala yango na psaume 84 verset 5 nzambe mokili ye asa trasa banzela mpona biso bato tozondima ye alors mpona nini esengi tozonga epa nzambe mokili mpona totika ye areye sur biso mpe sur mboka na biso po ete nzambe mokili asila deja kotrace nzela oyo esengeli bana baye balanda asila trace deja nzela donc na Esaïe 48 verset 17 tozomona ke nzambe azoloba bike azokoinstruire yo mpona bien na yo azokotambwisa na nzela oyo yo esenge olanda aza deja na nzela asila trace mpo yo olanda donc nzambe mokili alobi ke akoinstruire yo mpona malamu mpona bolamu bwa yo akotambwisa yo na nzela oyo esenge yo olanda nzambe mokili akotambwisa yo na nzela oyo esenge yo olanda soko yo otosi ye na Esaïe 35 verset 8 nzela ezali wana se esalami oyo baobenga yango la voie sainte nul impur eloko ya mabe ekoleka wana te nzela wana ekozala mpona bango moko bato baso bakolanda yango meme bainsensé bakobunga nzela te nzela oyo ezali deja fraye oyo route ezali deja fraye oyo baobenga yango voie nzela esantu babi nul impur akoleka kuna te na nzela wana ezali mpona bango seulement baoyo bazolinga nzambe meme bainsensé so baza na nzela bakobunga te psaume 32 verset 8 nzambe alobi boye akoinstruire yo akolakisa yo nzela esengeli olanda akokonseye yo akozala na miso liko na yo na verset 8 ya psaume 32 toza na biloko mine nzambe mokili asalaka mpona bao bayokaka batosaka ye na bao balingaka ye alobi boye akoteya yo akoinstruire yo akoinstruire comment à travers liloba na ye alobi akolakisa yo nzela oyo esengeli olanda ntango asilisi koteya yo ye nzambe mokili akolakisa yo nzela esengeli olanda epuis alobi nini akozala conseiller na yo asilisi koteya yo asilisi kolakisa yo nzela olanda mpe aza su conseiller na yo mpe akozala miso liko na yo molakisi moko te na mokili awa to professeur moko te akosala yango gouvernement moko te meme ata baparent na yo bakosala yango te mais ye nzambe asalaka yango mpona bana baye ezali très important que tozonga epa na ye totika ye areye sur biso ezali mpona avantage na biso mpona baélection ekoya nani esengeli ezala kandida na yo ndeko mwasi ndeko mobali kandida se moko kandida na yo se moko eza obele nzambe mokili bona ye na kati ya motema mwa yo ntango nini esengo mpona ye yo mpona nzambe mokili azala roi na yo oyo akoreye sur yo mpe sur la RDC ntango nini ntango yango ozoyoka ngai décider maintenant opona ye sikasikoyo azala roi areye sur yo areye sur mboka na biso ye nzambe mokili ndeko mwasi ndeko mobali esengeli yo opona nzambe mokili na kati ya motema na yo areye sur yo areye sur la RDC ape a exercer ba jugement na ye de quoi ba ennemi nyonso ya RDC pe ya peuple congolais pe a venger sans innocent ya peuple congolais esika nini okende mpo tia bulletin de vote eza na kati ya motema na yo esika oyo obombaka sekele na yo vie privée na yo mpo nini mpo nzambe ataka nde na kati ya motema moto atalaka eloko ezofrappe na miso me ye nzambe ataka na motema ndenge totangaki na 1 Samuel chapitre 16 verset 6
à 7. Topona na kati ya mitema me abiso nzambe mokili lokola roi ya biso pe roi ya RDC. To ganga d'une manière authentique na nzambe mokili lokola bana Israël ba gangaka d'une manière authentique et pas nzambe mokili. Nzambe mokili a délivraka bango yepe nzambe tango tokosala ya kotinda to ya akokita na botindaka bato ya poni po ete a délivrer biso na maboko ya banguna na biso spirituel pe physique. Nzambe mokili ali likolo na sala biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.